Bandeko ba bolingo mbote na bino lelo ezali mokolo moyambo ya poso nakomeka te naloba lingala natia ata liloba moko ya lifaransa te ezalaka pasi ezali kaka exercice nazali kosala ezali penza masolo nabongisaki te kasi na ye nalobela bino kaka lingala nayoka te soki nazali na lingala ya solo batata bamama bandeko actualité na mboka Kinshasa ezali nini? Actualité na mboka Kinshasa ezali accident ya Kabila, marche ya pays ezali kotambola ndenge nini, makambo ezali ebele awa na ngambo ya poto tozali kotala lolenge nini mboka ezali kokambema kasi bato baike ebele bazali penza na kosepela te na yango bandeko tozali kaka kobrose to pe kotala nzela nini makambo ndenge ezali kotambola na mboka soki totangi batitre na kote ya bamusicien baconflit entre bamusicien bango na bango bazali na baconflit bazali na koyokana te koyokana ezali ata moke te mais mpona nini baza koyokana te mpona nini baza koyokana te baconflit ezali baconflit moko médiatisé c'est-à-dire baconflit médiatique eza biloko esalami bongo na ba chroniqueur, c'est-à-dire ba journaliste, topé ba chroniqueur, il y a musique, topé ya télévision, bango de bazai beaucoup créer ba conflit wana pambate ceux qui ont bien conflit ezalaka normal parce que bazali bato ba vandi katina et loko balobi komekana topé la li français ba bakasta bandi ali concurrence komekana ezali katina ba musicien na yango et salaka ke bato bazala niti baza kolingana te mais bazara normalement bazara na bango na problème te mais toyebi ke tozali ba africain to pe biso ba congolais toyebi bien moi ma peke zalaka na ba musicien oyo azali na top tango moto azali na top ako sala neti moi ko négliger moto mosusu alors surtout soki ozalaki mwana mosala osalaki pa ya moto wana ekomaka ke aute pa na nganga na bimisa ye ko bimisa moto ezali le côté parce que moto azalaka na ba talent na ye et puis boye bo exploiter yango ensemble nde moto pe abimi na esika wana akomi moto donc il faut les kutu ezalaka soki moto abimi na esika na yo moto azala fier donc je vois très mal comment les longs na ko vanda na lobake fali aleki Kofi aleki fali Kofi c'est le grand on peut comparer ye na fali pona nini c'est vraiment loko oza komi pe sa punition yo moko oza na posa ya koloba oloba to banda ko comparer fali na Kofi Olomide c'est son ancien patron. Un patron c'est un patron. So yo komi patron, vous allez patron ya bato na yo, mais azalaka patron na yo, aza toujours na valeur likolo ya na yo. Donc na musala vous avez ba concurrent. Fali Ferry, pourquoi les comparer? Ayembaka bien, ayembaka bien te, ayembaka malamu, ayembaka moto na moto na ndenge na koyemba. Mais totalaka mingi ba résultat ya musala muta kosala. Kofi Olomide azosala mosala eza komonana fali azosala mosala eza komonana bawe rason bajibe mpia na bango nyonso ba musicien nyonso ba Félix Oise kwa même bazali kosala misala karma pa tokotanga bango nyonso totanga bato nyonso bolingi héritier Watanabe tozo komona d'ailleurs rumba ya héritier Watanabe mikolo ezali vraiment meilleur album ya rumba ya mbula oyo kala ezali soki Kofi abimisi rumba ils allaient sans concurrent mais c'est que Kofi assez azwa ba concurrent ya on a bi misala na bango alika ke bazali ba concurrent mais ezali na tina tete to lo bate oyo parce que héritier abeti barumba ke to bata komi na niveau ya Kofi et ko salamaka ata mokolo mo te niveau ya mokolo amona mo ilboso déjà donc ezali kaka ndengwana donc et puis pour sous souper na mosala moto ayaki liboso na yo azali pe kaka na valeur koleka yo parce qu'ayaki liboso mais concurrence kati na mosala etikali concurrence pambate mosala wana yali mosala ya tozo sala mosala moko tant tozo sala mosala moko moto nyonso te kasala yango na ndenge ya malamu to pe na ndenge ya mabe mais moto na moto azali na lolenge na ye asala ka mosala donc vraiment kaka ndenge na lobaki ezali émission préparée te mais nazo kolanda oyo toyoka ka actualité toza koyoka Buna filet Fabregas, Buna filet contre ba Ibrator. Donc, ezali karanema, ezali encore la BBC, na RTL, ba concurrence ezali. Et alors là, ba chroniqueur, il y a
télévision songolo na télévision pakala bakomona ke biso to ali danser to leki bango mais o pe bako babazala moto na moto azali danser na ndenge na ye. Alors na yango likambo ezali malamu elekaka malamu ali te bato ba comprendre ke moto na moto asala surtout na biso na chronique il faut kopesa information so ozo pesa information c'est déjà ça l'essentiel. Ce n'est pas question ya koya ko batela leki moto pona ba monsieur ali yembande betande babinisa pe bato babina bato pe bayeba banzembo na yo. Voilà ndenge na okaki na landaki na ba mission na ba boîte ya Kinshasa banzembo kutu ya ba musicien ya biso ebeta na ngoming te comment na ba ko beta banzembo bazobenga ya kilelo banzembo ya kilelo ya liba c'est ça banzembo na bango ya kilelo wana na Kinshasa ozomona mais biso awa ezala na fête awa na poto ezala na fête ezala na ba boîte na biso epai tokendaka mingi tozalaka concentré na esika oyo tozalaka mingi biso na biso ba congolais so tokenda boîte ya mindele parce que toke koyoka banzembo ya mindele parce que tolingi kochanger cadre mais tant tokendaka epai na biso nzembo ya mindele kutu na ndimi tokoyoka yango peut-être ba Nigérien koyoka bango mais toza kodomine toujours na banzembo na biso. Mais na Kinshasa apparemment ba boîte ya Kinshasa babetaka banzembo na bango ya kilelo banzembo eza na ba danse oyo bango balingaka. Ya lokola dernièrement nazali kotala mariage ya Trésor Mobokilo na manière Priscilla namoni bazo bina makamusu babinaki wana ti baborezanga mbuma par exemple na Kinshasa ba préféré babina na bango borezanga mbuma ozomona. Ici nous on danse bokoko, on danse la rumba, on danse Fally Ipupa, on danse Ferregola, on danse Jibin Piana, on danse Werason ozomona. Donc tolinga kutu ba mélange ya nyonso keba l'air moto la musagana pepe kale ya la mukapna cimetière ko betela biso awi le longo makutu somo kutu ndimate ke azali kaka issu na orchestre ba vivre la musique wana. Donc vraiment le problème c'est quoi? C'est la façon de faire. Culture nabiso ezali culture nabiso. Culture nabiso yali il faut to yeba ko respecter culture nabiso to kamata banzembo nabiso to tiango na avant-plan au lieu que to kamata banzembo ya ba mindele to ya Africain musuto tcha on avant-plan. Donc voilà, l'essentiel est ali karatoué baké biso pe tozali na culture na biso. Donc to respecter culture na sona ko betaka musique oyo ya biso. Na période tozali awa Fabregas ayaki poto na ba musicien bele bakimi, il paraît ba porter ba plainte na ba musicien, producteur a porté plainte na ba musicien, bandambo bazongi, bon. Kuna peut-être comptabilité à bateau bazongi tokoyeba puis suite ya bao bakima awa soki ezandenge nini tokoyeba yango sima ba combattant balobi ngambo moko et trahir, c'est-à-dire bato ya ngambo ya baodombo na babe masombo il paraîtrait que ba trahir tout le monde qui ba reportage à Gino Wills à la États-Unis ndeko na biso congolais aux États-Unis un bon grand chroniqueur bien connu combattant monene alobi te bana alobi seki bana basi wana na micro na ye pe balobi bango babengaki pe balobi ke voilà ba odombo na babe masombo bango nde ba trahir. Voilà, il paraît que bato bazwa ki ba 300 € par personne pour que batika Fabregas abeta. Mais par surprise et pas wapi bazato monaki pe na Djonga et pas ya se Djonga kuna na Paris. Tout le monde qui est bu na filé à betaki to kansaki kozalaka showcase na ndenge ya playback non ezalaki penda concert parce que na Paris ba accompagner qui est na guitare na un chanteur de Paris pe ba accompagner qui est concert ezalaki penda elengi pe vraiment bien affilé akisaki ke azalaka na mwana mayele mais toujours bamboke la ndenge Fabrice akobwaka ndenge pe bien affilé azobwaka na moni pe la émission mususu ye moka ya kosenga ba pardon bon Fabregas passe alobai ke ata sima ya mbula moko mibale misato to sima ya basanza bokolo ba bêtise et puis boya kosenga parce que yem te na système ya koya ko reconnaître pe ko pesaka kosenga ka ba pardon ndenga senga ka mokili ba pardon to pe na ndenga senga ka Fally Ipupa ba pardon pour maloba lobaki na ba interview musu na landa ki aramona ki ke ba lobi na Fabregas batura ki Fabregas pour na matali maloba oyo Fabregas plutôt oyo Fally Ipupa lobaki à propos ya nini ya clé ya ba concert Fally albaki na clé ya ba concert moto akobeta en tout cas o alingi kobeta aya kozwa clé para ye mais Fabregas albaki ye andimi te Fally Ipupa koyi koloba makambo ya lolenge wana donc maloba ya likaka maloba ya nzela mais effectivement Miguel le chroniqueur azali kosala l'émission wana ayebisaki ye très bien que
Et c'est vrai que bah émission pena ezali oyo malobana fali pour pas alobaki yango mais fabrika ça beta ki na moi passe na ye mais bato mosusu ba mo bwaka na sima ke zalaki nango anniversaire. Donc bato wana basaki na anniversaire nde batango basisaki balongoli ba mesa ba tourner ba chaise ndule bandi bato babini. Bon, ezaka kobeta. Malgré ça, ce qui va permettre qu'il y ait quand même abeta ba fin témoin anniversaire nde ba beti ro wa ndule. Avec ces quelques musiciens au bakima ki sima ya ndule wana. Après ya ndule wana to mona ki bina fila sala ki vidéo moko oyo azo sala neti alingo kima na deuxième niveau akima bon bakanga ki babitete yo mutambo ozakana makambo ko kima te. Bon, voilà. Mais ça ce sont des banalités babilo kamike mike ba musicien bazakana on l'air moko yango wana. To déploraka makambo wana même ceux qui ezali ba grand, ba plus grand, même pour bazali peut-être ko pesa ba valeur ya makasi bazaka pe na moi ba erreur à marque wana parce que balinga ko répondre na bato mosusu. Il y a un petit conflit à la compte au temps la un exemple. Fali ami benga king. Ba musobe baza basi ba mi benga ba king banda kala tamso avant fali. To ba el nanyu ba bazali. Mais sikoyo Kofi aye double king, c'est-à-dire je suis deux fois le king. Bon, peut-être deux fois le king par rapport à son grand frère, n'a cause appelé double king. Mais ce qui est ali parce que Petit Alobi Naza King Yo Kolboza double king, c'est une honte terrible pour notre grand frère. Allez, merci beaucoup. Et allez kaka Marcelo, yako solo moi mouke pour na tout tester caméra nabiso. Mais en tout cas, bah nouvelle yangwana toka qui sangote président Kabila, ancien président Kabila Kabange. À Salaki accident, Nandela ya Kinga Kati, après 3 tonneaux, Kabila, Balbite, Abimaki, indemne, donc Azali, Nanzoto Kolongono. Et pas, puis Balbi, Kuna na gouvernement, Matate Ali Kuna, parce que Bato, Bazali Koluka, Kousala, remaniement, Balbi, remaniement. IDPS, Balbi, parti au pouvoir, mais est-ce que parti au pouvoir, les autant voilà bien? Ah, on a Manchester, Bato Bazé Kondombana, n'a qu'au critiquer pouvoir, pe na kolinga pouvoir tozana ba camp ezali partagé séparé donc bato mosusu balobi ke biso tozana pouvoir tozali ko sala malamu mais balobi bon on peut balobi ke biso tolandi bato IDPS balobi bakoki ko critiquer mais bango baza ata ba critiquer mais baza toujours na soutien total ya Faci Béton na bango béton balobi béton ekoyate béton zali toujours ko bundana na union sacrée na ye kuna na mboka Congo, voilà. Na yango pe makambo mususu oyo tokoki koloba ke awa na Manchester biso tozali toujours na mboka elengi oyo biso awa pamba te mama Gerason ye asalisaki bongo réception monene ya moi quelques personnes na salle moko pona ko présenter bato nani mobali na ye, c'est-à-dire azui mobali pe azai bon kovanda na mboka Turquie na bandi na mbula tokobanda nde bakosala libala parce que lobby le 19 plutôt il y a mois ya 100 ya décembre et ezalaki bongo pona kosala prédote esalemaki na Kinshasa. Pourquoi prédote esalemaki na Kinshasa? Ba parents ya papa Patrick bakene komona ba parents ya mama Géraldine awa na kati ya salle wana kuna na Gorton Patrick azalaki représenté na ndeko na ye Give oyo avandi bongo awa na mboka Liverpool. Alors vraiment on peut que souhaiter bonne chance à maman Géraldine Tawaba na ma solo na ye ndenge akomi na yango yasika na papa Patrick. Voilà. Toko suki sa bongo na ba nouvelle. Ba nouvelle à Manchester ezali nini? Pour na maman Véronique Nyota tokomi bongo na niveau ya kosala tombe une partie ya mbongo et futamaki donc mbongo esili ko futama alors mbongo utiko futamaki liboso et puis asuka et utiko futama na yango totikali kaka kozela mois avril pour que tokende ko fungola tombe ya Véro. Donc pour une fois la communauté congolaise ensemble avec la communauté angolaise parce que bango pe ba contribuer aki donc tombe ya mama Véro et kozala prête plutôt na avril 2022. Donc bato bana Manchester na banzi boyebi boyoki yango pe bokobenga mapona likambo litali pose ya Pierre Tombal.
Voilà, na tango nango toko yebisa bino makambo wana. Bandeko ba bolingo mbote mingi na baibanso bavandi kati na mboka Manchester. Je salue le grand frère Patrick Mangasa, le président Cyril Moudogo, Zidane Fikula. Un grand bonjour à toi. Na pesi mbote na Timba Moussay Penzuzi Moussay. Je n'oublierai pas mon ami Blaise Simbu Monta. Maman Géraldine Taïwaba, félicitations à yo. En tout cas, un grand bonjour à tous ceux qui ont bien voulu assister Maman Géraldine na makambonayo. Nathalie Bembo a organisé les bisous le 31 décembre. Tous allez bon ami.